bamisusu balobi aza fils de Dieu, bamisusu balobi ye moko nzambe, bamisusu babite mwana nzambe. Alors tozaka na confusion moi mingi les 25 awa na sa ya royaume biso nyonso bat nyonso boya comme ça toyeba pe makambo ndenge ni ezalaka. Mais c'est Victor, to meka kosolola muke concernant Etali et lingomba o ya témoin Jéhovah. Bozana makambo mususu o bino bosalaka, batu mususu na balingomba mususu basalaka yango te. Boza un peu différent. Toyebi te ya balingomba na mutu ezalaka bien ou bien ya bino mutu ezalaka malamu. Concernant makozongisa mutu makila, to monaka partout mutu soki makila esili na nzoto, même bana mike, il faut bazongisa ye makila. Alors makila est-ce que po bazongisa ye po mutu azonga lisusu na bomoi akufa te, mais bino bo préféraka kozongisa mutu makila te, mais mutu akufi. Bomona te bo perdre milimu ya batu. Et loko ni esalaka ke bino bazongisa batu makila te na église na bino. Parce que un témoin de Jéhovah bazongisa ke makila te ni mwana na ye. Voilà, oyo zapenza motuna ya ntina mingi et lokola bato mingi bazali na mituna ebele pona ba témoin de Jéhovah biso tosalaki nini tosalaki site na biso ezali jw.org denge bokoki komona na yango donc nakomeka kotala pe et tokozwa eyano na motuna na yo na site oyo donc site oyo bokoki komona na likolo eza na français sikoyo kasi soki tofina awa tokotia yango na lingala. Donc site oyo na fina. Donc voilà, boza na minoko ebele penza. Lelo toza na 1015 langues na site na biso pour que bato mingi na bikolo denge na denge ba comprendre. Donc tokoma lingala et bima. Voilà, sikoyo site eza na lingala. Pona kozwa eyano parce que makambo ya makila ezali motuna moko mais mituna eza ebele. Donc, totiaki awa, olingi koyeba biso, donc ofina awa, et omoni, motuna oyo bato bamitunaka mingi. Donc, nafina na yango. Nansima, bokoki kokita, et bokomona, motuna etali makila. Donc, nazali kotala. Alors, nazoli kukoluka ezali ponanini batatoli ya Yehova baboyaka bazongisa bango makila. Oyo. Donc, oyo nakotanga réponse officielle et pe lokola na yebisaki bino na liboso oyo zanantina eza oyo Bible elobi. Donc, tokotala ba verset na Bible. Je cite na biso et se reposaka mingi na ba verset biblique. Alors, natangela bino. Ponanini batatoli ya Yehova baboyaka bazongisa makila. Makambo oyo bato bakanisaka. Donc makanisi ya bato batatoli ya Yehova bandimaka mayele ya monganga te pe bakendaka l'hôpitalo te. Likambo ya solo. Toluka kankisi ya malamu oyo ekoki kosalisa biso moko pe banana biso. Soki moto abeli tokendaka epai ya minganga oyo bayebi mosala malamu pe oyo basalaka lipaso kozanga kozongisa makila. Tosepelaka mingi denge minganga bazalaki koyekola makambo ebele. Kutu, mayele oyo minganga basalelaka pona kosalisa batatoli ya Yehova kozanga kozongisa bango makila, bakomisi koyo kosalela yango pona bato nyonso. Na mikili mingi, moto nyonso oyo abeli akoki kopona koboya bazongisa ye makila pona kokima makama lokola ba maladi oyo epesamaka na makila kotia moto makila oyo nzoto na ye endimite pe mabunga oyo mingaga bakoki kosala. Soki tozali kokoba, donc article eza mwa molai, mais sikoyo tokoki komona oyo Bible elobi pe nantima tokomona bato bazali kobongola makanisi pona yango, surtout de côté ya ba médecin. Donc pona nini batatoli ya Yehova baboyaka bazongisa bango makila. Ezali pona makambo oyo tondimaka, kasi etali mayele ya monganga te. Ezali ya kondimana ya kala, na français Ancien Testament, to na kondimana ya sika, Nouveau Testament, Biblia esengi biso polele ete to boya makila. Soki tozwa Bible na biso na Ebandeli, chapitre 9, verset 4, to na français Genèse, chapitre 9,